Bonsoir, 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 nous surtout à l'Andarabiso. Bonsoir, nous abonné à Biso, nous surtout à l'Andarabiso, na page na Biso officielle, Nanou Diamant Noir. Et c'est un beau testé à Zali. Vous s'abonner, vous aimer, vous partager, et on des salaires na Biso vraiment. N'enga des bons global salaire vraiment, il y a YouTubers, il y a influenceurs, dans les réseaux sociaux. Les arabes pour aimer, pour partager, pour commenter, il y a des arabes, salaire na Biso vraiment. Bonsoir, 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 la bienvenue surtout. Vous hésitez pas au côté de lien où est la vidéo, vous partager, vous s'abonner, vous salangai bien. Pour nous sala na ngai. Yo na elbina le sola mamu c'est quand nous avons mon laïté, nous avons poussé parce qu'il a mon qui RDG qui. Nous allons pousser par rapport à le sola mamu c'est quand on sala théâtre. Marie-Jeanne Bololé, Marie-Jeanne Bololé. Asaki na mobali basali na 20 ans basali 20 ans abotine bana misato après lelo mobali na justice au mobali na amoni ya komema mwasi eza justice ya réseaux sociaux eza justice ya réseaux sociaux abimisi basalita mama moseka fingiye azandumba na bana na ye bana ya mobali bazofinga mama moseka donc voilà ya mobali solo. Si j'ai un lobby vraiment, dans moins 30 minutes, pour nous permettre vraiment. Merci na yemi. On va passer biso souffle de vie. Merci na Nanou Diamant Noir. On va jouer le canis. Vraiment, il a créé page oyo. Merci pe na bino ba obolanda biso. Donc merci vraiment. Pour ceux qui m'ont vendu le téléphone à passer 10 minutes ou 20 minutes, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas pour rien parce que moi considération ezali. Considération ezali après na bolingo ya bolingo amour du prochain ya mwana sala ke bande na biso ba vendre boso ba téléphone et écran na bango ba balandara biso. Donc voilà olenga na lobela lenga na kota mona kacha détail ya masolo na ya mama musekate mais eza na kacha CG na ye parce que to mona kaka baso bazala faible na mabala bango na nde bakoma ba victime ya réseaux sociaux parce que yé mobali ya maman moseka ba bengi na komba papa Nico parce que c'est sur le bomba té ils le bomba té ko bomba identité ya mobali na ye non yé papa Nico yé erbande olinga maman moseka erbande olinga maman moseka ayebaki ke asa homme marié lelo maman moseka akoma lokola yé akoma victime ya maman moseka ke abomela libala to na ba raison moko boye bakisi esimbité ba blog belé azo bimisa wana pour na nga na mona raison nango te na mona raison oya koya na réseaux sociaux te aya ko humilier mutu zomona parce que ba on marié mingi ya ba yaka na ba vie ya ba sani ba réticatif Micheline Boukaka bonsoir ba sani ba rétinini ba réticatif na comprendre ça ça mo lobité ba sali lo mo est raté parce que ba homme marié ba yaka na vie ba célibataire ba bossa na rake na église to na ba famille o ba kende ko bala ba la para ba ndai ba bike nonga na otika na mwasi na nga pour le meilleur et pour le pire quel que soit likambo na buto eza na moi eza la mwasa komi ko déconner la nini ba jira bongo. Si on est baraté ceux qui va en marié ba comment omona ba femme célibataire on dirait ba cible na bango ba cible faible na bango o ezake ye moko kolongola ndako na libala kuna aya lingio bokomi ko vivre après un moment donné soka yebi ka botu so bana soka moni ka za na posa na ote abwaki le roi chaussette o nga na zongeli mwasi na ngai libala o nga na zongeli mwasi na ngai après komi o achakinga na kisi donc yo pona yo ayo zolinga mwana mwasi achaki na kisi te ero monika ke loko yo yelaki na kacha vie jeune fille o monika atena boti c'est déjà bana il est temps vraiment comme so koluka mwasi ko keni retraite parce que o wana on a benga retraite ya bolingo pour mutu so za la raso za marié bo vivre même sous pendant 10 ans pendant 20 ans era monika na mitu ndeza boye emsusu
na rozo maladie moko boye na rozo msusu accident de travail msusu musale rosi là il faut naza déjà na place moko boye na mwasi moko boye o na yebi ke alingaka nga tokokena ti na kimobangi ko mibali bayebaka bayebi déjà ke na temps vraiment nde na boye nakomi faible naza so na temps te ke onaza na basi mibale misato sikoyo retraite no ya bolingo mpo kenda ngo na kimia ale ozwi mama bato okomi kosalir ye. Ah, rectificatif, bana papa. Siko balobaki nini? Yo soko balobaki nini? Po nga na yebi ona yokaki. Nga na yebi ona yokaki na yebi te so na réseaux sociaux balongolaki misusu me nga na yebi ona yokaki. Nga na yebi ona yokaki yango na loba. Po so na yokaki bongo te nga na loba te. Nga na loba te. Bafinga ki ete balobaki ni parce que bafinga ki bafingi mama oseka. Parce que ba fille à théâtre, ba célibataire à théâtre, on dirait bango ba comment le roi na ebité na yebate ceux qui babilo onde ezaboye bango ba kansara ceux qui komeli muninga mutumsu e komela été. Alors eza parmi babilo o bango ba sala na ba théâtre. Moi c'est ka jeune fille papa Nico Azoye fille mère après ben siko akoli na maboko na ye abotise mwana liboso mwana mibale mwana misato mwana liboso aza na 16 ans soki 16 ans soki 17 ans okende 18 ans bavandi 20 ans na vie de couple abotise bana misato est-ce que yango eza raison yango eza raison moseka okende kotia na kisi yango wana vraiment eza makambo ya oya nango na réseaux sociaux yango wana eza ke ovande livre boye ofuti mbongo na mpe bato balanda banda kotala ke moseka sali nini kosalir mama ya bana na yo atobala ete mwasi atobala ete atoboti na ye bana te mais tant que obande kolala bino mibale ensemble mai no banda ofanda na kati na ye aza mwasi na yo eza te ke o mwasi wana il faut na bota na ye il faut na sala na ye boye eza na ebele nde bazana bavandaka na basi parce que omona ke mwasi oso na kabwani na ye apprenti na nge eza te si apprenti na yo ezali parce que ere ozofanda na ye jour moko 2 jours 1 mois 2 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans apprenti na yo ezali apprenti ezalaka te ke mwasi wana avanda kabwani fo na bota na ye mwana po ebele bavanda bongo alingi mwasi amona ki aso na chike na minute o esimba te fona botane kaka bana siko yo papa Nico bande ko craquer moseka bibishi moseka makamwane za kite bakisi za kite bakindumbe za kite siko mo déjà que 3 bana ali abimise na réseaux sociaux akomi ko salir ye na baso bazalaka ke yo ozomona ke mobali no abala yo me aza na bamakango libanda yo siko mpona yo ozozwa courage ya kofinga bamakango wana libanda non soko ofinga makango mobali na oseka ozomifinga yo moko parce que ozocomprendre réalité te mpo soki mobali no azalaki ya yo peu importe caractère na yo akotala libanda te mobali jamais akotala libanda il faut atala kaka yo du premier au 30 jamais rota la gauche rota la droite arosepelisa misu parce que misu esalama po etalama mais soki mobali akomi kokende musika misusu atiki lit conjugal na ye akomi kokende kodekone c'est que il y a quelque chose oyo eza spécial oyo ezokoatire ye kuna po soki moto aye lelo alie ayoki biloko akogute oye lisusu te okende ye libela Micheline Boukaka, 20 ans, plusieurs tromperies, moi c'est Kaza infidèle, peut-être au vérifier les cambou, oyo bien te. Et ça les cambou ya vérifier les cambou te. Ozomona, et les cambou ya vérifier, to ko vérifier te. Papa Nico aza homme marié. Abala mwasi na ye. Femme légitime na ye azali. Moi c'est ka aza lokola makangu na ye. Bakawana eze belé awa na France. Eza ebele omona mobali azaka na mwasi na ndaku na bana mais abota bana libanda akendaka pe kote mususu soko moni période wana o mikolo na sa na province parce que kuna libanda batie pression bana mususu bana kuna bazo réclamer koto na Paris akosi ke nga mikolo na sa na province
akeye kuna sali moi 1 mois moi 2 semaines abenga kaka aroza kuma kwa kayumo weko ana poto osala tem su moi mbongo moko elekaka po moi c'est pas otala ti moi c'est otala au vivre ndeni fa to so pa nga ponga ndi na bona dossier oyo na ozona ka para moseka po mobali déjà ye moko nanu eza bolingo moko boyo ebandi na kati infidélité po mobali azaki déjà na mwasi na ndaku aki kolinga moseka ezaki déjà infidélité ya mobali siko moseka soka tromper yesani e osala nini po ye azo tromper mwasi na mama ya bana na liboso azo tromper wana makabo eza te muta koloba te parce que ye mobali nda azo tromper donc lokola moseka a tromper to a trompa ye ben oui a tromper te pourquoi azo luka mobali ovanda na ye o banda kolamuka na 24 heures si 24 heures eza teka mobali ya mutu moko ye eza lokwa courant de l'estage à courant Congo non bolingo de l'estage eza te tozobota na bana mais faut na mona quand même ba vérité moko boye éclaircissement moko boye ke mobali oza yanga mwana liboso oui et to ordre to ba la Congo accident mwana liboso za accident mwana mibale parce que bino mbale bolingi mwana misato mais moi si pas otala moi c'est roke no kolinga mobali mususu moi c'est kaya kolinga mobali mususu azotala pe intérêt na ye attend que moi si aotala ke mobali to botine mwana liboso azaka na libala mwana mibale azana na libala mwana misato za na libala siko famille mo sekelia mbongo ka siko libala ya deuxième bureau eza wapi Micheline Bukaka libala ya deuxième bureau eza wapi officieusement asale lorote ezaka ke papa ya bana ni bazalaka ndenge ezaka lisolo ke boyebani ke non bango mibale bazaka mwasi mbali babimaka malgré azana mwasi na mususu na kati ya ndako infidélité ya mobali to justifiera yango te parce que infidélité ya mobali soki bana bakomi kobotama eza mabe na société nde tokende na minute oyo ezali nango kitoko na kala basera batabulei wana nde ezali kitoko pourquoi bloka bongo moseka akoza la cause moseka akoza la cause ya liwa ya mwasi na liboso te po ye azalaka marie moseka alinga ye te ye mutu akenda kolinga moseka parce que omoni mobali soki azotrompe mwasi yo mwasi ya ndako ata olobi ke nakomi kobela estomac mobali aoyoka yo te tozala bango ebele awa basi bakota bandako tozala bango ebele awa basi bakota bandako omonaki akoka su kosala te mpola nini pasi ya bolingo charge eleka mingi na motema tellement mwasi azalaka soki mobali oyo abala ye wana akoma lokwa nzambe na ye moto akoloba te kaka mobali oyo aye mais siko déception ya mobali wana ezalaka pasi ezalaka kilo na komema ye niko aka bande kokende kobima na moseka koyoka bilenge ya moseka abosanaki odili na ndako eske eza moseka moto atiaki esinga na kingo alobi yaka jalousie bombanda bato baswanaka oyo tolobanaki tetela osengeni oyo bombanda eza liwa bombanda ya liwa parce que faut moko aganye eza te ke oyo moto akovanda na libala wana seko na seko non il faut moko aganye eza course à vie eza compétition eza kani ya bolingo eza jeux olympique ya bolingo ekendaka bongo faut moko aganye wana eza na motu mosusu ekozala mpe odila kokoya kokufa te me moseka mpe akufa mpola nini na shock okozala bovandi boya mosusu na minute wana oza na besoin ke mosusu osola na mutu me mutu osola nini osola na 4 coin ya mire osola na plafond to ifo sola likambo omonake ande na boye ifo na sola na mobali otala boye baninga nyonso tu msu génération na bino mutu na mutu atala azala mobali ya mwana mokie me azala de base na ye atala azala mobali ya mokolo me aza de base na ye aza ye moko me sikoyo yo otala boye na catégorie na génération na yo oza kaka doublir
toletsa mutu likambo te kotalisa papa Nico esika erreur na esika zali tokoletsa moseka liwa te parce que infidélité banda na ye moko soki mutu akoza liwa ya mwasi na ye eza ye moko papa Nico po soki azalaki fidèle pona ngai solution eza ke eza kutu solution te pona ngai na moni mabe parce que azwi makambo wana aye nango na réseaux sociaux po ye moko nde aza cause ya makambo nyonso tu te moseka brise couple te parce que bato basalaka baartiste nyonso tu ya basi bamibali tu oyo aza bamarie na kati ya bandako bamfiaka bango bakomaka baidole to ana ebele omona moto abengo na telefone abimbe yanga na akoka te so na omona émission no boye na akoka te tozwaka bacoup de fil omona moto abenga yo azobenga yo donc eza ya motu moko te soki olingi osede soki olingi te osede te ezala bato basalaka théâtre ezala bato basalaka bafilme ezala bato bayembaka bachanteuse ezala bamusicienne badanseuse tout le monde à l'exception des personnes mobali nyonso tu mibali nyonso tu erota na tv boye soka osepelisi motema na ye je te dis vrai Micheline je te dis vrai bakocourir derrière yo siko yo homme marié ba homme marié wana balandaka basi wana moto ezalaka kimia siko soki likambo moko boye ekomeli yo na kati ya ndako nde okomi koloba o eza faute ya mwasi wana non eza misu na yo moko ose protégeaki te soki moseka alingaki ye après odila kufa wana elo mosusu soki balinganaka avant wana eza elo mosusu meke mama abana na ye ya liboso akufi na cause ya moseka wana eza faux parce que ye moko aza cause ya liwa ya mwasi na ye ye moko moto ya liboso akende kotrompe odile ozomona ye moko moto ya liboso akende kotrompe odile na moseka ale siko soki mwasi akoki shoki ya liwa te siko pourquoi mwasi akoki shoki ya déception te kobrise motema ya motu okati yango ezala lipa na nguba kozokisa motema ya mutu alingi yo aboteli yo bana sacrifice nyonso tu mosusu mibala danger bazalaka banda oyepa na ye epa odile aboya me abika te nalanda Nico nalandi ka Nico me avandi na yo mpona yo mona ke odile ekoki te il faut que ezwa moseka ozwi moseka assume tu n'as qu'à assumer oya na réseaux sociaux pourquoi réseaux sociaux esika bato balinga basala makambo ya minene oyo eza important oya na réseaux sociaux osala ni confession intime oyo osala confession intime to oye kaka odestabilize kaka vie ya artiste siko ndenge asali bongo aganye nini baganye ni million baganye na loto te baganye na bango lelo moko te ezaka bahistoire oyo alobaki mais vie ya mutu ya artiste yo détruire yango carrière na ye po bango bakoma olela banzonzingi mwa koto babengi yo mwa 20 koto babengi yo mwa 50 koto babengi yo mwa boye sikoyo kasi yango nazoyebisa yo bahomme marié comme nous on est là bahomme marié mosala na bango moni nde baza wana bamonaka ça ne va pas dans leur maison homme marié soki ayebi kaka ke fio aza célibataire ou bien amoni ke ata na nzela osepelisi motema na ye akobosanaka aza marié ye aya kaka na pourquoi mibala po te ebele bakende na bakini oyo nga naza na procédure Jérémie Penda polele sikoyo te motema mutu toyebi te il faut okufa te me toyebi te okosala mpe crise cardiaque moye basauve oyo ezalaki te aloki oke mbala moko ça peut arriver mais kokosela mutu te ke estce moseka achubaki embeli achubaki embeli te mutu abrise motema na ye eza ye moko Nico se sentir coupable yango wana alinga ambuye mitema ambuye situation ala etango pere pa moseka kobotala mutu bana elobi te kobotala mutu bana yo balie non aza mère célibataire azoganye vie na oyo osala
Toi na bango belé, toi na bango belé na kacha media au mona ke ndenga zawana msusu azaka na marié. Non. Base belé au mona azana bana na ndaku yo kanselo wa ke ndenga zawana zana ti azana mobali. Mais mobali wana ko afficher te pour la nini azam marié quelque part. Azam marié quelque part. Sikoyo kasi moi swana asepela. Moi ça na ovanda parce que abika ki na botina déjà ba na vanda nanga. Moi si mzo ko kangane mutema bi na vanda nanga lo kana botina e bana ya na ngo problème tina vandi nanga. Ceux qui a sala ra soka azana aganya vie na ndenge na normal. Au moins na vandi na e. Mais moi si mzo soa bike ngane na boye pour na vivre fo mobali apesa ranga a ovanda na été. Azana besoin mobali mususu s'occupera na e. S'occupera na e. Ni quoi avant y'a la makambo na réseaux sociaux, il fallait qu'elle revoir dans nos bouzo banaye. Parce que il fallait qu'il y ait moka se confesser. Na moté manalo bake odile a sengata pardon. Miséricorde nzambe moi si na ndengo kenda boye, mama bana na ngali boso ndengo kenda boye, eza passe na motema parce que ye mutel boso abanda. Et ya mo sekatin o kasi carrière ya mutu poani. Pe mutango ina o kasi carrière na e, azana bana no misato. Pozo senga pe o pesi na senga o pesi nga bana ba peso bana poani ba peso bana te donc pour na bino mibali ba on mari ba ko ba ko kanisa ceux qui neti ba fille à théâtre ba bala te ba on ba faible to ba on ba lisuma to on ba poisson moko boye retardé non Abilo woki na ko linga ba jeune fille ke ba célibataire nanu ba balité. Bonsoir nanu bonsoir. La rata olali. Nanu bo balité bango bazo kansa bango ne baza bango baza banzambe. Banzambe ya basi. Oui naza bien musala kaka. Bango baza banzambe ya basi. Je tournera. Yo le la basi te ko bika kete ngana mobali ngaka ndefuna trompara te. Aux obligés à tromper à basité. N'a tu l'attends au communion sur un ango donc ils allent autoriser. De yo refanda na te ko vaina moi si na yo il faut tala lane ba kambo ndenge kende mboka ndenge kende boy. Bablo mususu na rosala ngote. Ezala moi c'est za mobali rosala ngote. So rotika ngobi na décevoir ye. Te natika makambo yo na luka kimia. Bana kati. Et surtout sur les vidéos que bana bazana kati boma moto. Pour niko soka zaki mobali moko za bien. Na mwana liboso ya moseka alingaka tika déjà odile. Alingaka tika moseka sota tiki odile habite odile kendo sala vie na yo ngala tika na moseka. Ube moseka nana mosi na nga odile yo kende. Atika te atingama azolia kaka. Siko ya azolia malingi te balia. Balia te poani. Balia te pona nini. So monique lo rwandesa yo foutela ngombongo, foutela ngodot, bana misa tout c'est trop. 20 ans de mariage. Non, il faut foutela ngombongo. Il faut ça quand même quelque chose. Babite comme maena commune to na mairie parce que on a déjà on marié mais famille on est fait liambongo. Famille bota mo c'est que fait liambongo na ye. Parce que ma kamwa sala wana oye kimi sonda ko libala kimi sonda ko odile ya mwana ekrakisa wana po abota mona famille uta na famille ko bala olingi te lelo lingo obando osambusa niko lelo lingo bando osambusa botika babiloko oyo kindumba na bino ya bosala kindumba na bino atake homme marié yo mona ki angote siko kindumba ya moseka ndo lingo mona ngo ben non amoni ke na yo okendo na retraite te ano na mai na makila ana besoin azana harmonie à vie de couple avant de pe azuma photo atie ba mona peke aspect mususu aza actrice ba roza n'importe quelle photo te ba poster ngo ba hôtel la peine photo ba hôtel na posture et ça va dans les pamba rabo et ka mbala moko kara alios te na bisola ngona makamu mususu na donc na tina wana ngona réseaux sociaux ezate Natina wana ngona réseaux sociaux ezate pour et apporter rien. Wana building te, wana immeuble à 100 niveau te. Wana même pas na $100,000 ou ezake la compte ke oza mbongo moko bo et travailler avec ça la rasoki nini, wana loro moko te. Moi si po boche bala misatu, o PCP lo danger te.
Au PC, ata cadeau ya diamant te ya 10 000 caractères, moseka mosnanga moseka zo cadeau ya diamant yango na bala misa to botelinga. Au PC ata cadeau moko ya grave ni voiture, ni lupango, ni ndako. Mais pourquoi on ça moussaï? Pourquoi on ça moussaï na réseaux sociaux? Tala basi au mara ba marié. R yango. Au message ya tous les femmes mariées, tous les femmes célibataires ou à s'accrocher vie na homme marié. Ce n'est pas la peine parce que au moins que suka pembe yindi yombo eko kali susute a olinga soit azonga na ndaku na ye. Et si ka yebi kata komi paralysé, bala moi si na wana a bana kolambela po abala ye. Po abala ye. On soit dans les réseaux sociaux, on dirait tomber la flat, on dirait c'est la mot c'est que le mot est grave, on soit non, il y aura personnalité. Il y aura personnalité, ne veut pas ça, on l'a confessé. On confesse au bandar, au bitena, bandara, na vandara na moi dans au deal, talaboy, après na kyo linga mo seka. C'est l'examen de conscience Nico. Ce que moutaro lo, na makambo azate ngana lobi na o. Ngana lobi na yo. Mon sekaza mama ya bana na yo oboti se bana misatu obali ete des fois msusu babuzo boyo potie wana eza mbongo o msusu abokola bana ne utaka wana azala ba fan na libanda ya monde entier o balandaka mon seka Marie Jeanne Bololé batindela ke mo ba mikemi ba code yaka na niveau kini ba émission asala rapona biso ba libanda o mona ke sala ka moi bien mo ba 10 francs ba 2 francs okota. Mais ezate ga yo vandi na okaka boy et loro mo spécial au là ezate abote lo bala misatu bana na lo ba rokoma batumineni babite akoma na kicha fati te aroza responsable na n'importe quelle entreprise yo bi roza na okoma faible orobela orovanda pela ndaku msusu mbongo aloso ata mai ata sukali bana na bando bakobanda o tikela. Mais au sali maman la bango te po maman la bango saleli eloko te Nico au saleli moseka eloko te na vie pas robot sa ebana histoire bolingwa malonga o lingo sel sabiso ke to lo bilona kati réseaux sociaux on dirait couple ya bobila da wala mobutu te wana yango te wana eza yango te parce que moseka aza actrice aza comédienne aza mama ya bana eza na ba vivre privé mususu il faut qu'on protège rango. Nous surtout les ateliers et bimana na réseaux sociaux. Et dans nous surtout comme na réseaux sociaux pour na yomo na gona ngali kambo yebi sabino tala dossier mo seka boina bo opandis dossier o futi mbongo ale ba ko mikolo belango lokwa lipe mateka mikolo lipe mati mikolo lipe kiti o mama na kuna na kwa azoteka lipe ba cha mwamba te bongo te il faut tala na Nico o tali ndongo linga mo seka qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Est-ce que au tangi ces classes au côté c'est ba université au saleli nini ero beti palmarès au tali calcul au simbi calculatrice Laura Sundiata aux autres vraiment 300 francs la flamingo boy tangi vraiment parce que toi bara moi ce mobile la celle qui nyon sur les A à Z ayebana gabi que vraiment mon mari est capable. Quand on parle de mari, mon mari est capable. Voiture bijoux des bijoux. Alors, au salaire moi si et l'oroté, au botissé bana, allez, au yé les sur les réseaux sociaux, au casser carrière naïe. C'est une foutage de gueule quand même. Hein Nico? Donc na bilengi na so toi no yo ki wana, au mona ki a luketo nekeza boy. Marie-Jeanne a kei. Donc ozo regretter que Marie-Jeanne a kei na roza su bilengi wana te. Marie-Jeanne a zo kende. Yango ne peso trouble. Trouble les réseaux sociaux te. YouTube est bota Marie-Jeanne te, Facebook est bota Marie-Jeanne te. Si vous avez un traitant, il faut traiter la famille à Marie-Jeanne. Au traitant, on a banana yo, au traitant, on pon un respect. Tout ça, on a vie privée. Tout ça, on a vie privée. Nous sommes le baraté à les réseaux sociaux. Pour bibal bo comment ceux qui les kamumukia au filmer, tala moi c'est un le baraté, bon moi les kuna zo denda kuna ba maquillage, tala sika vana. Na basi ba komi ko banga o chambi bal na bandaku. Pour bibali munore fungwama ni kwa za makambu ya kotia na réseaux sociaux te wana za parole ya moi si yo homme marié so keba koza homme marié olingaki odile olingaki tromper odile na moseka te retrompa ki moseka
et au trompaki odile na moseka omona ki ke bolingo na pas odile ezate otikala kolinga odile te otikala kolinga ete parce que moi so balingaka mutakala ye ba relaxer pas moi si mususu te yo esali ozuwachi esali ozuwa ekrakise yo po monike mutakala na yo ya moseka bakomi relaxer pas batu mususu yango esali ozuwa ekrakise yo pourquoi que na la voix d'Isaïe te pourquoi poto ndima koza mobali ya solo pourquoi que na la voix d'Isaïe te oke na RTNC oke olobela makambo wana kuna pourquoi okendaki na antenne ate okendaki okende obana na Congo ba chaîne internationale pour ça ok na la voix d'Isaïe Serge Mala bonsoir bonsoir botia mitou rouge s'il te plaît mitou rouge wa na comprends wacha mitou rouge wa makambo so mona ke moseka azo sala makambo mabe pourquoi okendaki na la voix d'Isaïe te Nico po eza makambo mususu eza famille bolandaka te ke ona kini makambo mususu ekomaka te parce que courant eza mavuanga te courant eza mavuanga te ata courant eza mavuanga courant ezongaka connexion bato bazwaka na bavideo ba 30 secondes ba 1 minute bato bazocomprendre pe ke non likambo boye ezo moto epeli koto moto epeli koto na bino ba homme marié soko omoni ke un jour okozongela mama bala na oto okozonga na maison légitime soki na lit conjugale c'est le moment o libérer moi ça batou libérer ye po emso na mbali mususu alingaka ye memo azwa ye ezate po yo latisa ye o latisa ye botutu ya ki deuxième femme eza mbali mususu atamona kazo tala la mipendo vimande za boye ngamoko na zwa koma ya ngai mais akozwa ye te po na azomona kaka niko azawana obosani ke odila za na ndako elelo lelo odila za esusu te tu n'as qu'à assumer kokosela kolatisa moseka nini mokuya so mokuya ya mwasi na ote yo moko lata mikumba na yo moko lata mikumba na yo moko en plus oza na obligation ya korespecter moseka parce que aboteli obala misato ofutela edoti te obala ete mafuteli yo mbongo bozovanda na basi kaka boye basi ngo lokwa ezaka ya théâtre soka moni moins 20 moins 50 ya monika ya mobali nanga mon mari est capable te mon mari est capable za makambo susu quand on parle de marié capable mon mari est capable otali muninga mwaso luli ya teke ya mbongo na ngande ngana milati saka pona odondo ake ngana na vraie chérie non bongo te na mbongo mobali na ngai na ebike mobali na ngani mtapesinga mo pona za boye na kolata ngo na ko mais yo pesa ngelo te totambulaga chika tokotambola kwa mama pa na client mama pa na client on a ozo mbongo na ngama pa ko po yo za marié mbongo na yo bike mbongo no sote kenda na ndako oyo leta yebi siko yebi sama ngaso na linga ta 10 personnes et so poani déjà semoule oyebi côté semoule ezalaka te yo yoka kaka olingaka même pa bana ba mona yo okotaka na ndenge ya okoti mama na chambre voilà maman kuna lobi ke ne me dérangez pas azui mwana muso apesi tablette o kuna TV o kuna la dessin animé basuki wana pona FM émission ne me dérangez pas aisiko oyaka ka bongo zonga pe ka bongo oyaka bongo zonga bongo bana na moko boti me ba koma na image ya babenga ngo tonton donc oza papa la bango mais temo bi ke boko kuta la mbiskadi mo emsusu ya gare emsusu ya centre commercial mais bana ba ko benga ngo tonton babenga ngo tonton na image ya papa oza tonton na bango donc secret tikala kaka ya papa na mama bosiko se papa na mama na micha na bakufi siko ba oncle ba vrai oncle na ba tantine nde ba opesa sango ke o azaka vrai papa abino ye mtakufa to o atikala o mona ka tonton ye wana papa abino botika bisoko botika biso ba je wana eza ebele moi c'est rapangusa ma ya misu sala théâtre tia maquillage sala théâtre soki eza semo soki fufu ensangu lia fufu na yo lia fufu mela ata koya ata skole ata prémisse no ya pio lia zwa niko efface na serve on ndeko na mutetela ngam noko na mutetela mutaloba noko na mutetela mutaloba parce que ba on marié trop c'est trop na dena ba kamoro déjà na linga kuto bete masona on te pona mona ngo déjà mais moi c'est pour la monte moi c'est la lobby ngo parce que pour la moni ya buzoba eza buzoba ya buzoba
Moto ça la théâtre na yo qui cassé théâtre pour na makambo busoba pour na sentiment na yo. Bon rati mbembe wa lolengo tous les jours. Ya ofele. Oelo na malé a peso ofele. Ya lobi kuno lie ya ofele. Tous les jours ya ka ya ofele. Eh. Donc jungo balamba ya yoka. Batusu ba pesa ka mbongo yo ye olie. Batusu ba pesa ka mbongo yo ye olie. Azo beta ba matolo na ekuna. Moi c'est zo beta matolo, beti matolo moi fo de te moi bodi moi nini, bazo tindele azo makitoko azo ngalara yo kuno lingo dondora. Te ba dondora bongo te niko. Ba dondora bongo te. Mbongo yo pesa ki de la asa l'émission. Mbongo ne fa pesa ngo moseka. Mbongo yo luka ki no pesa, il fa pesa ngo ye. Soko da vef, il faut rattraper bolingwa ya mose ko bite le roi to chigali odila kufi ou bien na bala yo na obali mwasi wana ochena ndako obalié mariage nyoso tout complet nde wa ninga no so to théâtre au mon salle na mbonga matolo na mbonga nino so tout basangisi obali mwasi na c'est normal bovandi makampusi oyete boy ba robate la ba vie privée ya ba artiste bino mibali bobimaka na ba chroniqueuse bobimaka na ba journaliste bobimaka na ba comédienne peu importe profession mutu mais soko ebikaka ke mwasi na to mobali na yo aza mutu moko ya visibilité mutu moko lekaka soit na TV bo éviter bo bombaka ba vie privée ba bombaka ngo yo lingi mutu bongo il faut la taper vie na ye po vie na ye pe comme privé comme secret mutu to koyeba ngo te mutu to koyeba ngo te eza na mo important te yo resata na journal Kinshasa ba rekomani ataka na journal Lima donc patron moko bo awuti journée na ye na kolemba na fatigue habite na somba journal ce qu'on a journal a titre ba komi Marie-Jeanne Bololé mobile na sope nigo sope kanga kena mobile soki ye muta botala na tabino mo moteka na sens te so on a besoin de l'obelango il fait ba journal les belé kuna ba journal écrit ezali ba chaîne TV za kuna o leki o futimbo na RTNC obite ngana eko dénoncer Marie-Jeanne comme ça Congo mobimba o evandi va boye na TV zota la RTNC ba ko comprendre ngo ba makambo yo yeli en tout cas Nico décevoir nga Marie-Jeanne pangusa maya misu oza zwango loko la pièce à théâtre pièce moko jouer zomona Zwango lora pièce moko yo o jouer Marie-Jeanne. Zwango pièce o yo jouer, yeba ke pièce wana dans la première partie et dans la dernière partie. Premier épisode na épisode asuka. Ozomona. Donc zwango lora pièce o yo jouer. Ye aloba nini ko lobelo moko te vanda kimi vanda sui betango kara. Betango kara ndenga banaki ndenge pe aussi sango. Ye moko etalié. Etale na makambo na ye soko moni ke mobali ye abala yo na bana no misatu wana eza problème te ozui soki moni ke ye aza capable abala ombala moko abali yo mais soki eza ya boye tika bala misatu déjà c'est trop il y a des charges yeba ke eza charge pona bandeko na yo eza charge pona yo moko eza charge na biso ba Taliban eza charge comment la ke un jour o bana Marie-Jeanne ba koli boy siko yebisanga sona tina na bana na bota bana 10 et na mona so bana no ba komi 13 vouloir ou pas soki na sela bana nga bana no so na rosela bango ya gravité mais na kacha dépense na ngata 3% il faut qu'elle n'est pas bana na dans la vie de to vivra bongo tu verras bon toi na ba charge eza direct toi na ba charge eza indirect oyo coûte que coûte ata na voyage kaka boato kitika bonaki na o vande sika mo mwana mariage yeyo okabela mutu mo kane okabela ete mo kabele kaka pona nini oyike aza mwana ya Marie-Jeanne ou bien aza leki ya Marie-Jeanne bino mibali o balaka biso bozo balaka biso to bozo dragaka biso ata ke bino bozo ba marié bino ba reine o mibali na bino musala wa batala ka basi wa sala ba théâtre bo benda ka basi bo tala ka be mission bo mituna ovani simo bali no biseke papa e défaut na ngeza côté nini comme ça o réparer yango pona mabe ko ya te mabe e ko mate za no surtout impeccable po bango ba okenda libanda bino na ndako bovandi soki likambo ezui ekomi o mwasa libanda mutu empoisonné mwasa ndako mwasa libanda kaka mwasa libanda donc mwasa libanda satana mwasa ndako nde angelo totika
merci na bawalandi biso, merci na Nanou Diamant Noir. Donc déjà minuit 57, 1h moins. Natiki bino po biso lobi tongo 5h. Pas de caillou. Donc on est gagné sabino yango wana. Bo éviter na ba homme marié, bo éviter ba scandale. Bo éviter ba scandale. Ceux qui déjà au sali choix na yo ya vie. Bo tika la libela. Peu importe, ata moi soana. Nga on a préféré hein. Oza likola moi si na na image à moi c'est libanda. Comprendre? Pour un jour, au moins la image à moi sinon yé moko ebimela. Ya te que faut moi soit no kendeka obima na yé pour nous ozala bien. Non. Non. Moi sinon ataza salité. Peu importe ta zali, ataza la défaut, ataza poli. Tant que yo futela mbongo yende moi so yo linga. Pour so linga kete, linga futela mbongo te. Bino ba célibataire boté yama. Botika kolinga ba homme marié bazala zoba. Bazala zoba. Ceux qui a eu valeur à moi so ya balate. Combien de fois il va valeur na yo? Ceux qui a ignoré moi so ya mora balanda. Yo ne ko respecter yo, a ignorer peu un jour. Donc bino ba célibataire boté yama. Na yo muto vanda na ndako nga téléphone mbali na nga soki na zui na tindela ba basi na surtout ba message yo zora téléphone mbali po finga ba mbanda na eli banda ko ba ko finga yo ba bossa na koza mo sanda comprendre donc ozala mateya oyoka ayoki torpier bonsoir si j'ai la Marisa na bololé na papa Nico donc voilà on est gagné sabino na poko lelo yango wana bo cliquer na lien wana bo s'abonner na Fleur HD. Bon, on va décider ouais émission la biso nyonso to ezara kuna. Donc voilà, merci beaucoup s'abonner pour la moni photo comme à 10 000. Photo comme à 10 000. Faut na to comme à 10 000. Donc bon partager émission oh bon s'abonner, on va s'abonner, bon s'abonner pour 10 000. Photo fêter 10 000 na binoti. Hein? Bolanda biso pa matin. Photo fêter 10 000 pour na mabasike ya. To fêter 10 000, to fêter 10 000. Bonsoir Nanou Diamant Noir, Pichu les jeunes millionnaires, Wado Fumu, l'homme intelligent, Alexis Yamamoto, les questériens, sans oublier Yemei, Cortel, mais ça ne pas comme les autres. Le Bambo Tebesigo Zali, Giscard Ingweke, l'homme le plus discret du monde, de la planète. Donc on est toujours ensemble. Oezaki Abino, Demba, Oe Moto, peut-être pour la mbala sima. Tout solo là. Soyez ma ligne dimanche. À suivre, Nanou Diamant Noir. Tout d'abord Balasima. Hein? Merci à Torpier, Serge Mbala, Nanou Diamant Noir, Jérémy Penda, Micheline Boukaka. Merci, vraiment merci. Merci à tout le monde. On va rater et ça grave même Balasima. Prochainement. En plus, c'est comme tard, donc 1h déjà, il faut dodo. Bisous.